Moi, j'ai payé des prix. Moi, j'ai donné ma mère. On a la bébé sa papa nanga. Pour moi qui kokutana na kutana ki na ba grand magicien oya mokili oyo o ba tubayebi to kutana na bango to comment ko ça na bango ba contrat. Il y a d'autres dimensions ba comme bango par rapport ya ba sacrifice par rapport ya ba enseignement spirituel. Parce que Jean-Paul Boussi wana c'est un démon bafomé. Moni sin ba desnani la mana. Nde symbole na yango wana. Araboy. Donc mon musicien profond de chrétien va tchara boy. O za mutu na yeza ko. O mutu na ye. Forme ne yango wana. Donc lo mutu to zola te lamba na nzoto. Akomi ya ye. Démon ya vexas. Ba musicien baza un impact na ba. O mona ba blemba lo la, ba compagnie lo la, ba Chanel, ba Louis Vuitton. Bino mo mona ngo Louis Vuitton. Et bimi bongo. Mais boyebi si neka ya XL wana. Boyebi te aza quelle sorte de démon. Ça na ba de belé. Oh to zui bango mena ba nzela ba pelle na ba désert. To momi bango. Poni na kota kaka en communication na ba marabu wana. Lorsque muta kufi na masumu, kufi na mabema ko quelqu'un. O gele na tumo ke sani. Parce que lui fait le ngomo non ezana éternité te. Il y aura un temps où lui fait le temps ça na kota kozika ko kufa pona libela. Il est aux éternités à paradis. Parce que lieu de tourment, ils sont liés à banane. Nous avons fait un masumu, à qui n'a lieu de tourment, lieu de tourment dans le monde de la spiritualité, dans le monde na yokangote, dans le monde te. Ils ont un monde qui est comme ça, un monde. Monde occultiste, non. Science occulte, ils ont science, il y a tout le monde qui sangani pour nous tanga makambo ils ont secret. Comédien dans la guerre d'esprit, n'a pas fait. Au moment que par exemple la guerre d'esprit aye koluka biso nga na ebisi ezwa mushwa kozwa pesa ye soki akei abima na mwasi moko na bofre na ye so abimi mwasi aluka mwasi o bofre na bima na ye ye ba bima na ye soki abimi na ye azwi salite wana apangusi na mushwa wana ye nango mais ça s'est fait que bofre na ye azali pe mutu déjà ya monde wana pe azali na ba pouvoir makasi koleka ye parce que hier fallait ça la makambu c'est là principe de topé ça qui est à cause ça makambu c'est principe wana te le lorsque respecter principe te to ebisier soit obé liboma soit to zuio habiter so membre le liboma c'est que bozo na bino ngai voilà artiste comédien ye mo imponi to zoye to zo na biso ye akufa na petit ndumba na kata ndoto na ye azana esprit ya sirène parce que yo muto sangani na ye boko minjoto moko c'est que yo pose esprit wana ya sirène boko mindoki yango to mona ba vie ba chaîne fie belé za bloqué sexe eza culte mobimba yo sala mana nzoto lorsque deux sers ba sangani bako mi mutu moko. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez, je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière selon l'évangile de Matthieu 11, 28. Sur ce thème, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et j'espère que Dieu est au rendez-vous. Vous serez tous bénis. Invitez les autres. N'oubliez pas d'inviter. Et Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis Pasteur Lopemba Ezekiel, Burkina Faso. Je vous invite à notre programme d'édification et de prière sur le thème « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », selon l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Alors, notre programme se tiendra tous les samedis du mois de février. Retenez les dates, les samedis 12, 19 et 26 février à partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30, heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Singer. Que Dieu vous bénisse, je l'espère. À très bientôt. Amen.
bana Belgique, bana France, bana Allemagne, bana Hollande, ngonga na bino ekoki ya délivrance. Tokozala na bino le 26 février et kozala na 15h à côté ya Gare du Nord. Tozana bezeboya ebele mingi nazana bezeba o batambola partout baluka ba délivrance bazwate boya ko vivre ndenge boko bika mokolo wana boko kangwama tozokozela bino na moto. Il voyageait en Galilée prêchant l'évangile, chassant les démons et guérissait des malades. Il ordonna à un esprit impur de sortir d'un homme, guérissait la belle-mère de Simon-Pierre et purifiait un lepreux. Wana musala ya Jésus-Christ de Nazareth oya salaka pe ekomama na makomi na ye na Marc 1 21:45. Na yango musala yango Yesu Christ de Nazareth apesi pe na basali na ye oyo ezali bongo apôtre Martin Makoma elongo na prophète Moïse Makoma oyo wapi Jésus-Christ de Nazareth atindi bango na 2022 oyo le 26 février na Bruxelles, capitale ya Belgique, pour bana ya Nzambe bazolobiko surtout que mutu moko te akutana na Jésus-Christ de Nazareth azongaka lolenge ayaka. Tala le 26 février 2026 yo oyo ozali na Bruxelles, capitale ya Belgique, kozanga te na journée ya délivrance oyo Nzambe akosala bilembo pe bikamusi. Le 26 février à partir de 15h, ne manquez pas. À travers basel na Nzambe, apôtre Martin Makoma elongo na prophète Moïse Makoma, moto kana na Nzambe, moto oyo milimo nyonso ya shetani. Loba bonjour. Bonjour. Loba comment ça va? Comment ça va? Le 26 février 2022 oyo kozanga te na mobangi na délivrance oyo ekosalema na capitale ya Belgique. Le 26 février, bokomona loboko na Nzambe. Loboko na Nzambe za mokuse te pona kosunga yo. Misu na ye ekangami te pona komona souffrance na yo. O souffrir beaucoup. Botamboli partout, tozali kozela ba o bakenda partout, bafuta batike partout, mais mokolo yango loboko na Nzambe ekosunga yo, okozala na délivrance totale. Alors bopesa nde mitema na bino mokolo yango, Nzambe na bino akosalela yo. Jésus-Christ de Nazareth aza le seul des solutions. Amen. Tozokozela bino na moto. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Voilà, merci Bande Kobalandi. Il y a émission Nobiso, la retraite chrétienne. Je crois bien tout ça. La deuxième partie avec notre frère Michael, Sololaki l'autre fois par rapport à Bondo Kipé, occultisme, Nini Oyo a Komelaki, na niveau il y a deuxième monde, comme disent les Quinois, et pas il y a Lucifer. Alors, tout ce qui est pas Pitolobaki, a Komaki, plus dans le monde invisible, et pas il y a le monde qui est dans le monde visible, au Bisso Batutozali. Alors, à Bethlehem Solo, il a travaillé dans les musiciens, les catcheurs, les comédiens, et puis voilà, nous surtout, et je crois bien la deuxième partie, nous avons épinglé encore comme partie et puis voilà, nous avons moi et Belé Awa, nous avons spiritualité. Donc, Michael, bonne santé nayo. Et puis il y a Église contre Christ Mobimba. Oui, santé Kimia Nangulu Nzambe, donc Amen. Nzambe azo protéger azo batela. Bana nyonso Nzambe baza bien. Bon balanda kinga ba encourager kinga en fait na zonga lisusu. Pour la deuxième partie, bien que ce n'était pas facilement, Dieu nous a fait grâce, nous voilà. Donc continuer à dénoncer. Afin que bana Nzambe bazo enseignement. Voilà. C'est même la Bible nous dit le peuple de Dieu périsse faute de connaissance.
Tu sais, et la spiritualité, dans la connaissance, ma cache que les gens ne comprennent pas. Oyo pe bato ba kosi ba na nzambe belé ba na nzambe bazo comprendre te makamu ninge le karatu makamu ninge sala maka. Et c'est ça et même puisque ignorance ya makasi na vie ba na nzambe zo mona ke ba na nzambe ba komi vraiment na libongi. Alors nzambe apesa nga vraiment musala makasi ya ko enseigner ba na nzambe ya ko dénoncer ba œuvre ya diable en fait que ba na ye ba zonga na nzela na lumière pour na ye moko na arriver na ye ya ko récupérer ba na ye. Ça c'est bien. Alors, bataille les attaques pour les arabes. Puis on a témoigné qui a une bataille spirituelle. Bon, ceux qui attaquent les attaques, c'est qu'on a tout ça en zambété. Attaque les arabes. Et yaka, mais Bible dit, vous ne serez jamais tenté au-dessus de votre pouvoir. Donc, tout le monde tenté à Bible que na commencé na pouvoir ya makasi ko leka bango. Parce que mitu na zana nzambe, bazo ya mais bazo kutana pe que non na zaka mio na ka fort. Voilà, le sambo. Le sambo, donc dans la retraite, vraiment dans l'église, donc je dors à l'église. Donc, pendant 2 ans, je dors à l'église, à la retraite. Donc, ma vie passe toujours à l'église, je prie chaque jour, je ne dors même pas. C'est ça, même 1 heure, 2 heures ensemble pour nous. Ils sont en train de prier pour nous malade dans l'église, ils ont prié pour nous. Donc, nous avons fait 4 heures, 5 heures, moi bon donc nzambe azosunga biso et mabe ekomela biso te donc nazo dénoncer nazo kutana na ba attaque ya ebele nazo rater ba accident ebele mongo nazo luka ba façon nyonso mais le rôle toza na Bible lobi celui qui est sur l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant. Donc ça dans la quand même kokati. Ça c'est bien. Alors on a bande ko la biso le sambo prière na biso pour na to kota bande ko la biso bazali éclairer na deuxième partie na biso. Éternel na bondeli na pesi yo merci aux Nzambe yondo bateli biso kolo permettre to koma awa opesa biso musala ya koloba pe ya ko dénoncer père. Voilà encore tozongi na deuxième partie yonde kamba biso zala alpha zala Emmanuel pe zala omega. Pambola papa pambola mama zolanda biso témoignage o Nzambe ninga lobaka ezala te pona ko betisa batu mabaku mais pona ko édifier bango en fait que bana na yo basosola misala ya molili et ozala pona gloire na yo ndetolobi amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu Tebenga Bongo. Alors deuxième partie na biso to kobanda et pas wapi okomaki na monde visible comme ko sunga ba musicien ba comédien bande ko belé na ba kisi pour que bazo succès bazo bonheur. Alors zong sabiso wana et puis que na ba partie monsieur Tikalaki. Oui, na lobaki lorsque nae ko disparaître dans le monde physique, nae ko koma dans le monde spirituel. Disparition dans le monde physique pour dans le monde spirituel, la qui bon habite mort quelconque. Vous savez, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Ils ont la différence dans être invisible et puis la différence dans l'esprit. Parce que dans le monde que nous sommes aussi, nous sommes aussi ici, dans le monde physique, nous avons être invisible et le monde en raté. Mais l'esprit, et dans le monde, nous avons utilisé le terme deuxième monde, au monde des ténèbres, au monde des esprits. Disparition dans le pour travailler dans le super par rapport il y a pouvoir dans qui quoi simer en cet état là pour qui vraiment ma casse et que ça là que na pouvoir wana na capacité à travailler dans le monde physique bon c'est là qui na comme dans le monde spirituel pour que na développer mon sala puis na développer ma connaissance dans nenga likolo pour que na gagner le diable ba âme belé âme belé ba tout alors lorsque na comme na lobaki que to yamba ba to belé parce que pour tout ça la publicité à motuté en autant comme à motuté je crois que ba ba na nga ba yebi donc na lobaki na kotanga comme à motuté parce que non ça la publicité à motuté na ko lobande Yesu puis témoignage dans les makambo aussi les cas c'est na mitu na za kati na Yesu Masia to yamba ba musicien to yamba ba pasteur ba musicien chrétien ba musicien profond ba pasteur et consort au bino boyebi lelo alors il y a ba signe oyo bana nzambe singa ba comprendre que aux vrai aux faux parce que au monde et dans moi si moko a prophétiser dans la Bible après ça va prophétie vrai et exact mais lorsque apôtre Paul est venu la Bible dit apôtre Paul a dit aux gens que cette femme est en train de prophétiser avec l'esprit de Python
Parce que le diable aussi donne la prophétie. Vrai et exact. Prophétie est que tout doit oui, il y a un alors, les gens doivent comprendre que prophétie en Zambé, la prophétie en Kisi, est différent. Comment? Mouto est dans la prophétie en Zamba ici. Au moment que lorsque Nzamba a fait ça, Moïse, la prophétie en fait la révélation, qu'il n'est pas ça pharaon, ça pharaon ngande mutu na tindi yo, a libéré peuple nangai. Moïse a dit Nzamba oh, et là on est na romema. Pour pharaon di maga, yo mutu tindi ngai. Zwanze était wana, boakabo, pas nyoka, loko tabo, azongi abi kende. Wana ezalokola lembonga na pesio. OK. Tant ozokende nango. Soki okomeli boso pharaon, ce pharaon andimi ote. Soko boaki yango ko manioka. Donc ba nyoka tu ya pharaon o représenter ko banzambe ya pharaon, mona nyoka sa nini akomela bango nyonso. Nous omona ke Nzambe apesaka mutu vision na provision. OK. Parce que bit ya Moïse ezalaki alongola bana Israël na kati ya Égypte, abima bango na Canaan. Nde mission ya ngwana. Mais il y avait aussi des principes on dit ba kopé ça y est, Moïse lorsque ba ko un message, ya Nzambe, au moment Nzambe lorsque alobeli Moïse. Que Moïse yebisa peuple na ngabo, yebisa peuple na ngabo. Moïse akoya na Nzambe. Akoya pa bana Nzambe bisi bango tala, Nzambe bisinga bo, Nzambe bisinga bo. Message ya Nzambe ba bunga bango te. Dieu a exposé bana na été. Nzambe jamais ko exposer moi na prophétie. Tu verras que la prophétie est là, il exposer bana Nzambe. Les gens donnent les prophéties, ils exposer les mots Nzambe, na makambo ça tam c'est dans maman secret. Comment toi tu peux prophétiser seulement pour exposer la personne? Or les gens ba baraté. Prophétie ezanini. Prophétie ezali makambo oyo ekoya lobi o mamuna mutamona te. Mamuna mutu a vivate na vie na ye. Lorsque un prophète est venu, aroya robisa yo makambo ekokoma. Dans futur. Dans l'état futur. Au moment un prophète moko le passé te. Non. Na kati prophétie il y a trois choses. Toi la parole de connaissance, parole de la sagesse, et la prophétie. Il faut comprendre que il y a une prophétie dans le ministère prophétique. Tu as côté et puis babilo parce que ça va ni ko fongola ngo za moi mulai. Maintenant on peut ça moi exemple pour bana nzambe bazo appeler bien maram toujours lobela. Prophétiser n'est pas dire que nous osa prophète. Lorsque nous avons prophétisé, d'ailleurs, c'est que molimo ozo prophétiser, ça molimo nini ozo prophétiser. Parce que l'esprit de Dieu aussi, pardon, l'esprit de Python aussi donne quoi? La prophétie. Prophétie vraie et exacte. Au moment où moi, si on a azopé sur ma prophétie, il y a vrai, comme ah oui, mamba solo. Mais lorsque Paul a yé, à mon prophétie, il a un embêté. Parce que Paul en lui a un Saint-Esprit. Bana nzambe sengeli basenga Saint-Esprit kati na bango ndoto na bango pe basenga discernement ya molimo nzambe. Ba ko discerner ba vrai prophète na ba faux prophète. Parce qu'aujourd'hui batu bazo le kaebele na ba TV pour parler de n'importe quoi, mais en réalité kati na bango ba yebi ma spiritualité depuis ba yebi pe maramba nzambe te. Nous avons des gens au ba kota ba kota na monde ya mabe dans lelo voilà ne bazo détruire peuple nzambe. Voilà. Mais tout ça siko lors au Komaki qu'on travaille dans les musiciens chrétiens, lors il faut penser par exemple il y a des musiciens profanes, il faut penser il y a des comédiens. Alors il y a des chrétiens bon qu'on travaille dans les ndengeni. Pour tout dans les détails monsieur Soupé. Bon, les musiciens chrétiens et dans ndengeni. Au monde na minute na zo lebela yo spiritualité c'est dimension par dimension. OK. Il y a des musiciens. Il y a des musiciens et des pasteurs au bazar na minute na ba dimension moko na spiritualité. Des musiciens profonds. Et spiritualité ça rôle à l'école. Na première maternelle, deuxième maternelle les a. Troisième maternelle les a. Première secondaire puis ça. Donc ça rôle à l'école, il y a dimension par dimension. Ça dépend, il y a vibration, tout ça, ça dépend, il y a vitesse, il y a yo qui est dans un niveau de la spiritualité. Donc il suffit seulement de respecter des conditions et il suffit aussi, il y a obéissance dans le monde de la spiritualité
puis il y a l'enseignement spirituel qui peut permettre de pas avancer. Parce que l'école, il sera dans le monde de la spiritualité, c'est l'enseignement. On te met dans la science occulte. Et ça, le monde, il est comme ça, le monde. Le monde occultiste, non. Science occulte, et la science, il y a tout le monde qui a sangani pour nous secret. C'est ça qu'on appelle les sciences occultes, les sciences pandaminium, les sciences kabbalistiques. Tout ça, c'est un monde. Et ça, une dimension spirituelle, étape par étape par rapport à Marambo et Lingeli. Les musiciens chrétiens ou les musiciens profonds, tout n'a pas pasteur. Dans le temps de l'État, presque il y a des musiciens qui ont une dimension de n'a pas pasteur. Pourquoi? Parce que comme le niveau de spiritualité, un pasteur a une vidéo. Alors la vidéo na païen. Ça la vidéo boy. Bakani ba photo. Physiquement toujours le belana. Bakani ba photo. Si bakani ba photo ko pousse pas ba païen ça problèmeité. C'est biblique. Si ko pousse na biso na faire le rôle et dans habit mort quelconque. Ozui bango bongo bango mité mon memi bango. Ça côté bango. Voilà. Non que par sentiment quand on a photo au comme ça on va ninga na yo bo on tambola bo on sala banini opengwa ole sur le réseau comme ça na mukiliza nini ole ba na nzambe ba gagner ba païen ba gagner ba na nzambe parce que le ba pasteur il bebele lelo baza initié pas ba païen les ba païen de ba kotisi bango ba initié bango il y a des pasteurs on va travailler. Non. Pardon, je peux dire qu'il y a des pasteurs qui ont minute actuellement, pasteur, mais ceux qui ont tali sibino que pasteur wana pendant autant comme la bango pasteur wana, il y a d'autres qui sont des PD. Autant que païen za PD, activement musicien to bi ka PD. To bi que pasteur pas la PD. Et puis ça différence les entre pasteur wana na musicien wana. OK. Tu vois qu'il y a bango surtout bazo pédaler ka ici ka moko. Donc, dans le monde de la spiritualité, lorsque tu es musicien, il y a des conditions. Dans le bas qui n'a première partie, il y a des musiciens, des pasteurs, il y a un succès. Il y a des démons, il y a un succès. Signification, il y a même biso na likolo. Et zombrataka. Donc, ça veut dire que non, même biso na likolo. Donc, matissa biso, je peux dire. Donc, il y a une montagne qui va permettre que les musiciens aient un succès. Que ce soit profond, que ce soit religieux. A doit succès dans ma dimension de la commune. Alors, dans le cas il y a des principes à respecter, il y a des étapes pour comment la succès à l'école, et pour nous, musiciens, on a Congo, avec les musiciens, tout dans succès. À la première, dans les musiciens, on veut se montrer. Parce que pour la dimension, il y a aussi des principes. On matin la dimension, on matin la montagne. Et c'est on les procéder. Si on a besoin de succès 10 jours. Et c'est on l'a dans le cimetière pendant 10 jours. Après, on l'a dans le cimetière 10 jours. Et c'est Obimana et Bembe. Pas Bembe. Pendant 10 jours. Ce qu'on a dans Bembe, on va changer de Bembe. On va Bembe différent. Ok. Parce que Allah n'est pourquoi? Allah n'est parce que Bembe n'est poli. Alors, il y a des gens qui solo. Niveau ya solo, il y a des gens qui kendele. Il y a des niveau à succès. Parce que y a un succès à l'école, il y a une dimension à l'école. Donc, c'est que respecter les principes. Moi, il y a des gens qui chrétiens qui respecter les conditions. À l'époque là, on les a si là, tu as dit non, bazara soute bayo kana soute na marché. Lis-moi. Le monde de la spiritualité, c'est un ordre. Quand tu ne respectes pas les principes, on va rabaisser. Ben si go ko zo bembango ko zo ngondengeni lengeni OK là na bembango wapi tout ça je sais pas. Et ça il est connu au monde dans la spiritualité dans le monde de ténèbres il est facile les athées. Il y a toujours été des conditions très difficiles dans le monde de ténèbres. Et ça monde moko bato
Bah comprendre en gros la souffrance à makasi. OK. Parce que tous les musiciens là, tous les pasteurs là, ba pasteur wana ba suspectera bango na ba manière moko. Ba ba kena na butu balala ate. Na ba ke lokoma kindokeza état d'esprit. Au moment où on a coupé mais son esprit ne dort pas. Un homme spirituel ne dort pas. Ah, la pasteur vrai, la pasteur faux. Un homme spirituel ne dort pas. Nous autres rôles là, mais ton esprit est rôle là té. Mouli mon est bima. Et ça la misala et ben ko parcourir. Parce que Moussa le ça marna butu. Moussa mouli Moussa marna butu. Pasteur a payé na butu pour ba âme ya ba tunaye. Batu pe ba monde atene ba pe bango pe ba makana butu pour que basala mission na bango ya mabe. Tant to bika ola na ebem. Tant on musicien aza na kata studio azosala album ou quelconque na studio et so bango temps. Ba biloko wana tout ba principe wana tout basala rango avant que album ebima. Au moins que azo temps on nganda kuté za na studio ba concentration. Alors yo zo mona ka concentration studio. Papa Ndiembo moko te ko René na mokili o sa ko sala contrat na monde à ténèbres. Dozola na malamu. Ndiembo moko te ko sala c'est ko o sala contrat na monde à ténèbres. Donc lorsque bazara na kata studio nde ba yaka na ba préparation. O ya ndenge nini tant o ye ba mati montagne wana pona succès. So ba we bisa yo ndingo mati awa succès na yo nde to pesa yo to pesa succès tant mususu to pesa 20 ans ya succès. Après 20 ans wana il faut on nima ko la 20 ans na kata cimetière là na bibeme. Bibeme baza par-ci par-là. Donc yé moko akene na makasi na makamne ya milukelaki. OK. Akia milukeli bibeme na ye na manière nini? Après ça nini? Ala ina bango. Lelo ba copie comment osala ba cimetière ba sala ba cimetière wana baza ba ja diable. Bato basala ba cimetière. Baza ba ja diable. Mamla zo ba so botuni bango ba confirmer bino. Les musiciens viennent là-bas, ba yé ba négocier, bo mislangi bembe oh. Il s'est pas respecté les conditions. Même dans ma morgue. Même dans ma morgue. Ba cop on ezali. Donc exemple ma mort boy ba tout ba nda monsieur ba comprendre ngote donc ba continuer toujours na kati ya libongo. Le fait que zo ka ba musique ya ba tu ya bongo, yiba ke yo nozo zala, yo nozo bo ma vie na yo. OK. Mais est-ce qu'on a ba oyo ba rata topé ba boya ba condition peut-être ba pesa yi bango amoneli makasi. Mes conditions les makasi donc on a susté. Alors, bah inconvénient il là bango zani. Et ça tu comprends le moro boy na molimo. Conditions tout dans difficile. Ceux qui ont respecté ils ont deux possibilités. Soit au koufi, soit au beliboma. OK. La ceux qui ont condition ba pesi au kokité c'est que tu joues soit tu es liboma. Netina ne combien là déjà. Et comme là ba tu es belé. Ba tu es belé. Ils ont un comédien moko. Akufa oba ba tu ba yebi. Ba 2010 pour autant ka kombo ya mututé. Ezala kinini. Comédien na zala ki na ba guerre d'esprit na beau frère na. Au moment que par exemple la guerre d'esprit aye ko luka biso. Aye na village ici ngana zalaki akutaki Cyprien nanga mwana pasteur na tika wana. Mwana pasteur amemi cause na ye pa na ngai. OK. Ngana ebisi ezwa mouchoir ozwa pesa ye. Soki akei abima na mwasi moko na beau-frère na ye. So abimi mwasi. Donc aluka mwasi o beau-frère na bima na ye. Ye ba bima na ye. Soka abimi na ye azwi salité wana apangusi na mouchoir wana ye nango. Salité ni salito yo dans le bonheur basala ka rapport moi c'est mobali ndenge apangusi yango yena et après avoir soka yaki nango ndenge tongaki to travailler yango to travailler yango avec to pesa esprit de supériorité pour dominer pour dominer bon frère na ye mais ça s'est fait que bon frère na ye azaki pe mutu déjà ya monde wana puis azaki ba pouvoir makasi ko le kai parce que yé fallait ça la makambu selon ba principe de to pesa qui est alors ça m'a ramené ma principe on a dit. Le lorsqu'il a respecté principe T, tu es bissier. Soit au liboma, soit tu es juio. Habiter sur un borbel liboma, c'est que bon on a bien ngai. Voilà artiste et comédien. Artiste et comédien. Il y a moi pour nous tous ouais. Tous on a bisoyé à kufa na petit.
groupe na ya théâtre tikala ils ont fonctionné mais il y a coup parce que en respectant ba condition. Ben pourquoi pas bino pending bozala kawana boyebi ke oyo est-ce que condition bo pesa ye nesika ndekazo kende e kuna za supérieur ke ye siku botinda na esprit bozora ndeko ngo bolela bino ye ou bien ezala kana okaka mankomo go boye to bolinga bo komisa ndeko wana kana suka likambo Bible lobi boye Bible lobi ezana version moko boye au Bible zoloba ezana proverbe si j'ai bon mémoire na proverbe moi la Bible zoloba jette ton pain à la surface des eaux après quelque temps tu les retrouveras mais ce total na ba version mususu Bible zoloba c'est lui qui ne risque rien à rien lorsque on est dans la domination dans le pouvoir bon oui jamais couper ça yo au bunana muto o leki na makasi OK tout ça na physiquement boy ceinture noire bakotia abunana na ceinture blanche jamais poani ya za maître ko leka OK donc bakotia yena muto aleki na niveau pour que ye abunda ko esa fait que yesu a pouvoir ko leka OK na autant na spiritualité ezana dimension par dimension. Il y a d'autres dimensions par rapport à sacrifice, par rapport à enseignement spirituel. Il y a aussi d'autres dimensions et par rapport à bitumba yozobunda. OK. David pas quoi ça Goliath. David pas quoi ça Goliath. David en réalité na taille Goliath wana. Ceux qui ba bundi bitumba na ye. Au moment que Goliath a rebête à David makasi. Par rapport à bitumba oyo bazobunda donc par rapport à masse ya nzoto. Mais la spiritualité sikoyo David aleki na makasi. OK. Goliath ataki muto ataki na spiritualité ya makasi. So ba tie bango ba le bitumba pour que David asala nini akoi ça fait que David siko azwa trône wana. Parce que déjà Goliath ba comment déjà ko vimba. Na Israël mutazate aromi ko finga nzambe ya Israël. So singa na mutu moko telema posa nini asili sai. Mutu ngaki David. Autant David a coïncidé, ndeko sala que David a kota na processus ya ko hériter royaume pas comme roi. Donc ozomona que na spiritualité on gagner place moko boité so na nous au selo ba benga les prix à payer. Même dans Maramandambe, il y a des choses qu'on appelle les prix à payer. OK. Donc tu dois payer un prix pour que comme on a dimension moko très élevée na spiritualité. Biso notamment ngai. Moi j'ai payé des prix. Moi j'ai donné ma mère. On a bébé sa papa nanga. Papa azali en vie. Na mito azonga normal vie ba prière mais na bébé saraye na pesa malade AVC ya kindoki pe na bomaka misu. Na munoko. Grand frère nanga pasteur. Abana ko combattre nga makasi. Tant na disparaître. On ko bonela ko détruire misala na ngai. Et ko sala ke na bomaye boy. Moi ba résistance c'est ça. Na yeko maman sine na bana nayi. Na bomi mo sine boyi bana. Ye moko na bomi misu. Mais nazo ko éliminer eti. Osomona. Spiritualité dans ba dimension moko ya likolo. Donc soki okuta na mutu aza makasi ko leka yo, okubunda pe makasi, okumultiplier ba stratégie pour ça nini pour ko sa mutu wana. Voilà. Besiko na etali mwasi. Alors ezana bana basi balinga na boka bimana ba star ezana bana basi balinga kaka moto ayebana ka célèbre parce que be convenient eza pe na bandeko wana plus olobi mwasi oyo beau frère fa babima na beau frère ya suko zo mwasi wana mwasa libanda mwasa ndako te plus de base libanda. Alors be convenient pe na basi o bazala na ba star plus ope azana occultiste azana magicien azala marabout moko boye ndoki moko boye eza ba inconvénient eza ba inconvénient ya makasi pe na roloba boye pe bato ba comprendre na mo ina fanda wa eza enseignement moulai mais na roloba pena abana fande lango bato singeli ba comprendre na loba ki na émission sexualité et na pouvoir makasi kati na eza na ba vie ya bato ebele lelo eza détruit à cause ya sexe. Mais avant na kota pena na profondeur na roloba na kindoki to na deux sortes ya sorcellerie. Dans la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. Il y a des signes où les autres que mutu dans la sorcellerie inconsciente
médecine c'est un moteur dans la sorcellerie inconscient. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzambe Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mukolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati na kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe basa la opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazo kona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout na moto. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango.
na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Eza na ba signe za nini s'accélérer à conscient komona ke muto alali na butu lorsqu'il alali azolo balo na butu boningi si mutu boy alamuki asungi na pongi butu nezolo banini mamba lobaki mo kayibiti ah na bakini na belo kote azo ba mamuso alobaki te eza s'accélérer inconscient puis s'accélérer inconscient et ben na même masque de vieillesse. Masque de vieillesse ezaka pona mibali te ezaka pona basi ezaka pe pona mibali. Et puis masque de vieillesse et ben na 79 malédictions. Masque de vieillesse. Ezo ben d'abord et briser ba relation na yo amoureux. Au monde que moi si kitoko attacher nos vies. Ala na terre be makamuto eza bien. Ata moi si kitoko. Mais arobanda ba défiler en matière kitili ba le yarate. O mitu no tele kitata mais nata moi si kitoko mbali balinga kete point. Eza na basi msusu oyo ata tu ya pamba ba sala arrêter na ndia so azoleka. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a une sorcellerie inconsciente. Et puis, c'est masque de vieillesse. Et puis, masque de vieillesse, c'est ça que Moutou, masque de vieillesse, ils ont bien 79 malédictions. Ils ont ça que ils ont la liste. Ils ont Moutou na bango. Au moment où ils ont Moutou na bango. Mais comme il a déjà fait son bongo, bengi et boyo bisao, ah, on a tout un bon moko siko, ah, on a tout fait son Moutou boy. Mais à Boston, ils ont singa bon. Masque de vieillesse et ça la rappelle que non batu ba kima mutu to elongi na yo e comme mikolo oza jeune mais batu ba monoka elonga mikolo batu ba monoka elonga boloko mama lokola tata mobimba mais oza jeune ils ont bloko masque de vieillesse zo benda. Alors batu faut comprendre que s'accélérer ça na ba pouvoir rebelle na kati. Donc ceux qui comprennent que s'accélérer ils ont na pouvoir ba bloko na zolo ba oyo. Ce qui se retrouve dans le point où il faut le ganzam. Masque de vieillesse et bien dans la même pauvreté. Ben dans la boukaouki. Masque de vieillesse. Ils ont bien dans malédiction. Masque de vieillesse. Au moins, bozara na moi si bozara mobali akenda ka bo osala le roté. Bo so na te le roté. Mobali akenda tika yo. O ma rotuna. Mais akenda ndenge nini? Mo na akenda ndenge nini? Donc, masque de vieillesse ezali komi ko benga na mibali. Sorcellerie conscient. Ils ont la bassine. Moutaliara mingi matondaka te. Payara munene te. Pour rien ndenge nini ya zoli na ba esprit ya ba milimo kati na ye. Alors ate aller. Au moins mutatondi te. Payara pe munene te. Au moins muno azaka très impoli. Muno azala salité. Muno abanga batute. Muno aza tetu. On a bassine ya bassine yo la sa mundo azana kinoki. Consciemment azoi bazala ndoki. Si tu as un pouvoir aux kati ya kosangisa nzoto. Mais tu sais comprendre que sexe est un pouvoir makasi. Parce que en réalité sexe yango moko na lobaka eza sentiment intimité ne ba komisango. Sexe eza culte mobimba ozo salama na nzoto. Lorsque deux sexes ba sangani. Ba komi mutu moko. Romona na livre moko na Bible bazoloba mutu oyo
asangani na ndumba bakomi nzoto moko ekozala na ba un corétien ba bloc mo ya bongo ba 10 ba bloc mo ya bongo donc bible ezoloba nini bible lobi mutu oyo asangani na prostituée bakomi nzoto moko na prostituée koyebisanga prostituée ndenge aza wana ndumba na kati ya nzoto na ye aza na esprit ya sirène parce que yo mutu osangani na ye bokomi nzoto moko c'est que yo pose esprit wana ya sirène alors esprit ya sirène wana nde ezobende nde ebendaka ba mari et femme de nuit ba esprit ya mai wana nde ebendaka ba mari et femme de nuit o bato bayebaka te alors parce que mutu ntango mpe bezoba mutu abimi na ndumba abakomi nzoto moko parce que mutu oyo soki abimi na magicien bakomi ndenge nini bakomi mpe na nzoto moko so mutu oyo abimi na ndoki bakomi nzoto moko donc ye bakomi ndoki yango ozomonaka bavie ya bajeune fille ebele eza bloqué bajeune fille ebele bango moko bafongoli baporte bavie na bango si nalobaka diable akotaka 20 te soki code d'accès eza te par exemple mosusu mpo mungu nakota bana nzembo bango bafongoli baporte parce que yo ntango okomona jeune fille obimi na mibali 10 to 4 to 5 na vie na yo toyebisa ngai bamibali nyonso tobima na bango wana oyebi baparcours bavie na bango oyebi baalliance na bango oyebi ndenge baviva alors lorsque obimi na oyo azalaka ndoki apesi oki ndoki mpo ntango obimi na bokomi nzoto moko apesi oyo azalaki nango obimi na oyo apesi oyo azalaki nango lorsque obima na basi 5 obima pardon mibali 5 na vie na yo bango nyonso batikeli semence wana siko yebisa ngai okomi na age osengeli obala ozobala te apres okanga tata mwasi ndoki mama ndoki koko ndoki nini ndoki mais yo moko obosanika yo moko vie na yo ndenge opasango mabe bato obima na bango ese oyebi bango so bazalaka banani voilà donc ozomona ke monde ya sexualité lelo yango nde bloqué bato ebele alors baki sexualité eza na pouvoir papa lorsque bato bazopasser rapport eza na eloko moko oyo esalamaka oyo azodégage énergie oyo azodégage énergie omoke bosilisi bokomi kodégage bachaleur c'est en ce moment là que baesprit ezotelema parce que eloko nyonso to ezobimisa énergie eza na esprit moko oyo ezokoaccompagne yango ntango bino bosali rapport bobimi bamouvement bozosala wana eza lokola bitumba eza lokola bakomba bosala alors mutu oyo aza na spiritualité moko très élevée oyo ayebi biti nini oyo azosala rapport mutu ya spiritualité azala rapport pamba te ntango asali rapport na mutu na mwasi quelqu'un eza na eloko moko oyo aye kozwa na kati ya mwasi parce que na kati ya mwasi eza na recherche ya makasi oyo bato bayebi te eza na pouvoir makasi na kati ya nzoto ya mwasi yango ozomonake mpo badétruire autorité nyonso ya mokili oyo batindaki mwasi parce que mwasi aza na pouvoir na kati yango et puis apart kozala mwasi aza na pouvoir et puis sexe yango mo eza na pouvoir donc okomonake lorsque bato bazopasser rapport ozomona bozobimisa baénergie wana bosilisi botoki sengi bopema c'est en ce moment là que les esprits bazotelema bazoyenga mutu oyo akozala faible nde sikoyo nde mutu oyo bakodomine nde ozomona ke bato oyo bacomprendre spiritualité mpe bacomprendre pouvoir eza na kati ya sexe basalaka mingi homosexualité ozolanda parce que eloko wana eza na nguya moko ya makasi yo oza mobali oza na bapouvoir oyo nzambe apatia yo kati na yo parce que l'homme en réalité mutu abotama na nguya andea babilo mosusu mutu aza na pouvoir parce que Bible ezoloba na Genèse faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance tu verras que nzambe azosala mutu na image na ye pour que mutu asala nini adomine na mokili so badomina na mokili te sans na pouvoir il faut na pouvoir pour dominer siko yo oza mobali nga aza mobali nga na tozobima ba pouvoir nyonso to eza kati na yo nga na ozwa ngo directement yo komi soumis comme lokola mwasi parce que nga de un nazoyiba ono énergie na oyo mobali oyo ça que oza mobali pe na yibe na ba pouvoir nyonso to eza kati na yo et puis na commission inapte okomi soumis comme lokola mwasi yango eza pas soki mutu akoti na monde ya Wikipédia na pas bima donc ba vie ya bato ebele lelo eza détruit à cause ya sexe bana basi ba comprendre sexe te ba mibala ba comprendre sexe te omoni mosi kitoko na nzela papa ba envoyer à diable eza basi na obisa yo mwasi soka azalaka te na mokili oyo beba boye te
eza cause ya mwasi no mona makambo ke koma diable aza na ba ba silikela yo ba mama ba silikela ngate mais eza tozolo ba vérité parce que to tangi na bible tout mona ke Ève nde apengisa ki Adam. OK. Ève nde apengisa ki Adam. Ozo mona ke mwasi aza na accès moko boye kati na ye donc ya ba yosakana te mwasi aza na pouvoir mwasi aza na nguya mwasi aza na ba or kati na ye. Oh, mutu aza na spiritualité lorsque akuta na mwasi oyo ayeka pas de chance na ye. Merci. Papa soki oyebi secte to me pena mwasi mo pe ayebi ba manaka na oto. So comprendre le pouvoir te. Pour ça la sexe na n'importe qui te. Yeba mutu ça na sexe. Parce que tant on ça lango il faut comprendre que après oyo vino ko la bloquer après ko ça la makambo vino ko mataper. So ko yebi spiritualité. Au passer rapport à moto, il faut matin. Voilà, merci, ça c'est bien, frère Michael. Alors, à part Wana, ni sur la guitare au côté dans le monde, il y a Lucifer, au côté dans le secrétariat, ni sur le quoi qui doit ce qu'on a témoignage. Et ben quand on a la salle qui, donc, on a comme qui un peu, mais on a qui tellement puissant. Ok. Nakomaki kokutana nakutanaki na ba grand magicien oya mokili oyo o bato bayebi tokutani na bango tokomaki kosala na bango ba contrat par rapport ya makambo etali banzembo ne na lobele nzela banzembo a succès eutaka quelque part pende salaka bato baza ba fanatique na lobaki eza diabolique donc ozala fanatique ya mutu te parce que lorsque komi fanatique ya mutu ne mutu ana to sala esclave azo sala étoile na yo comme esclave na ye. Alors tout même peut signer contrat même tina ba bilamba o to salaka na lobaki na lobela pe si ba réseaux sociaux bato salela il y a des démons bazo procéder yango. OK. Bato mutu azo comprendre la spiritualité lorsque azo sala ba réseaux sociaux on sala maman ya buso baté. Les réseaux sociaux ils ont la capacité à fouler, ils ont la capacité à quoi ça moto. Yango zo mona que na réseaux sociaux comme na niveau bazo publier bato mitakala. Tu zo mona ba film pornographique oyo et tambola mingi ba réseaux sociaux. Et on a ça que sexe c'est le moyen de sakanate sexe est détruit mokili, et sexe a la capacité à détruire monde oyo. Parce que toi quand tu as ba film pornographique wana, ndé ça que les gens pas à la détruire spirituellement, mutu habite kaza détruire. Car annexé à la babiloko wana. Alors ils ont ba pouvoir ils ont na carte ba sima babiloko wana lorsque au commis posséder nango il ba que ba esprit wana pesi possession de colon nango. Na ba neti nini ba bilamba tozolata elamba moko te kobima sans que ezala na contrat. Ils ont elamba tolata to benga Gouti. Le vrai nom ben Jean-Paul Goussi. Parce que Jean-Paul Goussi wana c'est un démon bafomé. Monique sin ba desina ni lamba na ye. Nde symbole na yango wana. Aboy. Donc mon musicien profond de chrétien ba tshaka boy. O za mutu na ye za ko. O mutu na ye. Forme na yango wana. Puis na misu na ye o mona misu na ye ozotala ke a misu mo za rouge appelle le roi moto. Aza démon ya envoûtement. Pe démon envoûtement il y a une azana donc l'autre mouvement de zola te lamba na nzoto akomi yaye. Il y a des révélations dans mon kilo ba comprendre ngote. Mutu mwana nzambe ya solo lorsque sombi elamba nous autres dans le monde de la spiritualité. Papa eloko moko te ko bima sans que ele kana monde de la spiritualité. Mon kilo est développé makasi. Satan a eu possession à mon kilo. Il y a des esprits d'autant mon abilamba. À travers l'amba mutalati mutako kangama pe. Vine kangami. OK. Vine comme peut bloquer pour na libela. Moi makamne do simbate beto ne kangam pour ne lamba makolati. Papa nzambe singa basala très attention na bilamba. Parce que tu ko ça la contrat na ba esprit wana parce que Goussi en réalité beaucoup de la société Goussi ça ba bilamba ba Goussi to lata. Mais en réalité en esprit Goussi comme wana il y a démon mort quelqu'un. Tala sinaï so la mbala ngo ezaki tonga to expliquer. Tala sinaï. Au moins ba bilamba lo la ba compagnie lo la ba Chanel, ba Louis Vuitton. Bino mo mona ngo Louis Vuitton. Et bimi bongo. Mais boyebi sin neka ya XL wana
boyebite aza quelle sorte de démon dans le monde de la spiritualité. Au bino bozo là tina ba senti to là tina bilombo tina bilamba blur moi bongo. Eza na ba esprit o itambolaka na kati ya bilamba wana. OK. Puis na ba réseaux sociaux ba esprit itambolaka. Na vexo c'est ça té. Papa. Vexa c'est la té. O bona racine avec ça c'était. Démon wana na pesa mino komba démon. Démon. Au moins non ceux qui te bani ko mifungola ba réalité awa. Au moins que ba na nzambe ba comprendre que non makambo yo eza ya mystique makambo eza matata. Démon ya vexas. Oh tout le monde moi tout là takawana tout le monde vexas ezaka na ba étoile moko boy. Ozo Holanda. Étoile puis tu bomba nyoka. Aza mwasi ara mwasi. Ala démon bafomé. A dévoraka. Yesu akuta no fa dévorer. So comme fanatique ya griffe wana donc a dévorer vie na yo azala ko lion. Donc muta solo muta réalité so kuta na lion lion au côté. Mais seconde ni ba musicien baza na bango ile ça elo. Ba musicien baza impact na bango. OK. Mais c'est baza impact na bango. Bango ba de bata monde wana ça bango ile ote. Yo siko nem toza na kata monde là ce que sombi la mawana. Ce que Bible lobby tout est sanctifié par la prière et par le sang. Tu dois prier pour ne lamba mort quelqu'un. Parce que tout na badin so bazolanda biso. Mutuni na ngwa somba elamba. Hein? Mutuni nga somba elamba asambela dia pona nga valata. Apa ko sokola. Azati. Oh, tout le baka ba gudita ba chemise to la tio. Avant eya na kin aw. Tu bi ba balata yango? Tu zo ba manani? Tombola. Tu bi misala o ba ko posséder. Mais on l'a on l'a attaqué bien qu'on nikaki au sambela ki pona ngo au fond les réseaux sociaux les locaux comme réseaux sociaux mon réseaux sociaux au mona to na réseaux sociaux exact to za ba marabout na biso o bazana na kata réseaux sociaux ba na bene précisément bangonde basala ba initiation ya mbongo ba nini ba initiera bato na ba moyen financier ba magicien parce que to ko tsa ba na réseaux sociaux pour que ba bene la biso bato donc au mona ba initiation ya bato belé et de côté na réseaux sociaux Ezanine au côté Facebook au monde va publier grand maître tel ba dessiner mbongo ba dessiner ba dollar ba personne va numéro WhatsApp ba vidéo côté de fait que ozo kota wana kaka pa o commenter to respecter ba condition to respecter te yeba ke o comme initier directement ezana ba de belé o to zui bango mena ba nzela ba pelle na ba DG to momi bango poni na kota kaka en communication na ba marabout wana ezana ndeko moko to éliminer ndeko wana ndeko to éliminer ndenge nini to benga ye appel ndeko na ye azaki ndeko na singa ki sacrifier alors muto azaki le koso tema mbongo mingi kota na koso mbongo mingi ndeko na biselo bi kota na Facebook na komela lo mo boye olandelanga ma mo mbongo boye ndeko na azaki na bene OK ndeko na azaki déjà alliance na ba marabout d'être solo qui dit que non au sacrifier par ndela téléphone et lorsque abengi ndeko na ye allo kota Facebook na komelo lo mo boye olandelanga ma mbongo mo wana akoti bo ndeka kota public ozomona ke mutu wana lorsque akoti na Facebook ayeko kutana na publication wana ole loko ezaki déjà makambo qui travaille na monde molili azui a fini akoti na vidéo azui numéro akomakana envoyer message sur WhatsApp ne bakomaka a fini ka personne écoute envoyer message sur WhatsApp ndeko sala ke to ko benga ye na butu vers ba désert ayambi kaka ninga to zwa ki sona ye na derrière téléphone non d'abord téléphone eza moyen moko diabolique il y a un esprit etambola na téléphone pe na ba réseau ça dans l'esprit wa kamba on peut ça combat esprit wana lorsque abengi déjà to vu déjà il na nzela téléphone kana ngongo na ye wana c'est monde ça mais ba couleur ba son ba chiffre ma bebele ba lumière kaka ninga lo ba ninga allo ouais to jouer to benga rena désert directement ntakomi kobela donc pasteur ba yo pasteur ba bisi esprit neza musique dans la Bénin et dans la Bénin to kanga créer pour to kanga créer na Bénin pour to sacrifier type peut être sacrifier à cause de WhatsApp parce que bana nzambe lelo osombi téléphone ezana no moyen moko diabolique eza le seul moyen ba ko détruire via mutu na facilité téléphone neza wana et puis ils ont un esprit ils ont comme téléphone ils ont comme réseau tout ça là
que lorsque moi, dans un sombi téléphone, est-ce que tu as pris le temps de prier avec ça? Il y a un bon téléphone, il y a un sanctifié, non. Au sombi numéro, réseau nanou, car réseau de Vodacom, réseau, il y a un magicien ma casse. Bakolo nango, na kati ya monde tout ça là qui wana. Bakolo ba réseau beaucoup ba Airtel Vodacom. Ce sont des gens au ba travailler dans monde wana. Et dans le mort c'est ça la réseau ils la communiquer par-ci par-là. Et dans moyen ni nous les kaka. Ba appelle tout ça la wana, il y a un démon. Oh ça la transmission. Et ba appelle wana na bengi numéro na zio ma moro. Et les garanties là démon mort quelqu'un. Lorsque vous avez téléphone, on s'embelle qui tant on fait quand tu Facebook to WhatsApp, on prie qui on s'embelle qui na vilo wango, on sanctifie qui yango. Nous sommes que le initié kufa et belé. Donc ce que nous avons bateau baza initié na Facebook pour kama. Bato bakufi na lolenge na bakeli felo bien. Bon, disons tout n'est que le bagali de tourment ou bien baké comme esclave, baké ko sale la bateau ba sacrifier ba. Les détournements arrêtés. Les détournements arrêtés. Les détournements c'est quoi? Ce sont des termes que un peu qu'on utilise. La spiritualité, il n'y a pas de détournement. Les détournements, c'est lorsque mon ta koufi na ma soum, koufi na ma bémor quelqu'un. On gagne le tourment que ça. Parce que lui fait le moment éternité. Il y aura un temps où lui fait le temps où ça t'en a encore ta rosique au koufa pour la libérer. Il est rosé éternité à paradis. Parce que lieu de tourment, ils allaient à banane. Parce que Satan a eu mon endroit à la place moko au bas au chai. Bien que ça, mais ça n'est pas ici comme moko au bas où quand il y a batunaï, ils en font. Au lieu de tourment, banane bakina kuna pena na tarakuna. Ils ont battu un batu bameka ko utiliser ba cinéma moka le couteau ba kosi batu ils a raté les de tourmer lorsque muta kufi na balulenge wana mutu wana akomi esclave. Ozolanda akomi esclave mona kena mutu akomi esclave muli moni ko telengana. Lelo mona kena mutu akufi bozolo taye mutu akufi ba musu bazo mona yo to mona ki to lotie tant bolotie azolela bolotie azo souffrir bolotie azo nyokama bolotie azo senga bino mai parce que bisika tata na kimiate muli moni na kim mona to kufaka na masumu akena aller de tourmenter les de tourment na monde de spiritualité na uta kuna na yokango te na mona ngo te les de tourments arrêté donc muli mo ya bato na ba esclave. Esclave, il y a beaucoup à sacrifier. Voilà. Ok. Merci frère Michael. Tu as Michel troisième partie. Tu as la témoignage nini ba partie netikali pour la troisième partie le micro au désannoncé. Ok. Témoignage yo totiki to totikali nango ezali to ko finir point auto zolobela. Il y a les réseaux sociaux. Pour finir, point où il y a bilamba et consort. Et puis, tu as sikoyo, na profondeur, il y a un monde à esprit. Parce que les gens doivent comprendre que milimo et fonctionnera. Tu faut bailler que na mukilo toza awa toza na ba être basé invisible toza na bango mais ba esprit te. O ba bazo confondre. Donc voilà un peu et loko to tikali nango comment s'était passé ma délivrance et ça la manenge nini na uta na komi panza menenge nini na moyen nini o na koma panzambe donc voilà et loko yo na ko koloba o to zela vraiment yango wana donc à la prochaine fois la prochaine numéro na ko meka un peu koloba biloko wana ce qui nzambe azongité ce qui nzambe a pesibiso sur makasi donc on se retrouve très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Yes.
bibia bisenga senga nzamba londa nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi bia bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebite bisika nsamba lokotanga Oyemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebite bisika nsamba swanga Onasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebite makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembe nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembe nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo